Tu suis la donna. Bon, pour la donna, en tout cas, oui. Arrête de décoratrice, en fait. Selon eux. Bon, après ça, on a battu, mais selon moi, aussi, pour ça. Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. C'est que ma baise ma casse. Mais Moutozo Kitambula, pourquoi? Pourquoi Kitambula? T'es pas na bongo, t'es na le kendete. Jésus-Christ revient bientôt dans le sens ni. Au tali ajo bandara vie. Tile lozuni. Nga lo baratam talu kelinga likambu. Onde basala mamba internet wana. Nga na okekuna te na confronter au phare à phare. Président na bango mama Marilène ta a longula bango. Président na bango maman Marilène. Oh. Président na bango. Kasi ekasi. A côté la président na mama mususa na CCC wana. On a kolo bango pe awate. Tout comme pe na côté li pété. Ni pas bien na ka bana o ka pe explication te. Azu pe kanda tcheli boso ale. A bien ni bana. Na solo ba vérité. Pour photo le ba vérité. Oui, c'est la vérité. O mona. Mutu a ebi vérité à évangéliste ndenga na zabu mutu musuta ya obeto nango. Kanga moko. Baba zulkanu. Ala papa ya bana. Donc papa ya mwana ngalegria. Ki onda za kinene mo santo. Obiso ki razara na Kinshasa. En tout cas les kamona ndo libana ba émission nyonso. Pour ba mona biso ntotika la ka ndito zara ba satana ki wonde mutazaka nzambi. Azaka mo santo. Évangéliste te mutasala te mutasimba ngote. Motenabino, balani émission Somakambu présenté par votre chroniqueur, artiste et comédien Karis Idi Sounal Baka. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karim Nyamado TV, Maman Nganga et Bissoba Diablotin, tout ça toujours Moussala. Et là je dis un grand merci à Dorcas Mafuta, Bambotenayo, Karis Yeyo Azongi, malgré Tamozaki Yamakasi, mais Nazongi. Et bien pourquoi nous savons que nous avons côté quand il faut nous kaka sambela ponanga nous avons soulevé le komaki et comment les sociétés. Nous le savons très bien que le 27 mars c'est une journée internationale du théâtre. C'est pour cela que je profite aussi à cette occasion. Il y a des collègues qui sont encore à Boété. Il y a des icônes, il y a théâtre en monde de RDC. Et tout le monde par rapport à la journée internationale du théâtre. Il y a des gens qui ont fait des nini. Il y a des gens qui ont fait des maman Pati Melanga. Gloire Motofa 3, Soko Fungolanga Bilili, maman Pati Melanga. Bonsoir maman. Bonsoir Caris. Maman, bonne santé. Oui, ozo monanzamba sa Tozali. Kitoro makasi maman. Tozali. Maman, journée internationale, c'est le 27 samedi. Oui. Journée pour la binonan. Quand on parle de journée internationale, théâtre. Oui, na journée à le 27 mars. Mutaza mukonzi ya biso nyonso bata théâtre za papa masumu. Alors yo eza na ANTPC ya za mukonzi kuna azotala pe ndena lobi awa d'organiser malgré boboya na bino mais quand même tenga nzima ye. Nzima ye papa masumu boya ye lobata yanga na wana komi na mabe te boya ki basa tu yebi ke boya ki basa non oyebiti mais ngasi ko na nzima ye baza papa mo faut ko respecter bango kasi na monde donc j'écoute tout ma sécurité. Moi je le respecte beaucoup, c'est mon papa. Amusalo a umeli bito za bana miki to tala bango na groupe salon. Donc na waya wana wana ba télévision ya noir et blanc. On a bien ko bota minante. Voilà. Si comme mutaboyo respecter tendeli. Lobata. Asa mukonzi ya ba théâtre nyonso, ya ba groupe nyonso surtout ya théâtre RDC Congo. Wa mutu mo bela te va tala chute. Etali ça n'engage que lui. Soit je te l'ai tel non. Donc pour ce le 27 mars wana pa masumu apesa ki proposition na eboye et ekozala pe bongo que tokende ko célébrer ngo na mitindi
Mitendi. Oui. Pourquoi? Na mitendi salle moko eza kuna. Donc on célébrer en kuna. Bataki ba short ya kolata. $10 pour la contribution. Et puis, il y a $10 pour la consommation. Et il y a bis wana. Il y a un théâtre. À son short naie. Sans en occupation, mais sans en occupation, jour wana. Sans en occupation, jour wana. Mais sans en occupation, il y a un tournage manine. Ah, au sani. Ok, mais jour wana, bah, on libre. Eux peuvent considérer papa Massoum et considérer ça na théâtre. Le 27 mars, qu'on a mitendi. Na nini wana toyeba ka destination. Pourquoi pas bon ça là on était en journée mon férié qui na faut bien tête férié ça la raté bo tchango ko férié mo boye bino tout bo tourner té mais bo kindi ko sepela na jour. Bon au monika na monde on tous même esprit vraiment té. Oui et puis ngala mon préparation na ngeza rapina ya ya malamu tina sens parce que ba maramba boye journée internationale ya théâtre mama ya boye ça se prépare même un mois pour préparer yango et batu ba ebi que le 27 mars tous en a journée moko boye ça ya théâtre et koti na mto ba tous aucun de tournage aux a préparé ebi que le 27 mais amona ba préparer yango té parce que c'est la pour ani ça kasi ça ka moindo té biso ba indo ça marque mais il y a d'autres pays aussi on va se préparer en présent ma casse ce que biso a te préparer en té kaka surtout côté mars les 27 nini on dit qu'on peut ça va communiquer et comme le cas déjà et comme déjà donc après 2 semaines avant pour ça non de grandes choses comme ça va préparer kayango en tout cas papa Massoum et c'est qu'à aller avec tous les respects on a payé ça railler à sa papa nanga. Prochainement, il faut préparer en nous. Oui. Mais papa Massoum peut mbote na papa Massoum peut sosali. Na bien écoute Coco Massoum parce que c'est pas nanga Coco Massoum na mona à chaque fois ceux qui até yokambela moko boye o ils ont avantage na biso na monde ya théâtre mingi pe ba telemilaka yango peut-être que ça moko ba cause te op abonné Coco prépare donc ça maman bien avant akanka batoni moko boyo ba to ça to ndeni Caris na lingi koloba maté parce que et manette nazo acquise papa Massoum le lourd mo boye alors ils a appelé malamu té aza papa côté na batiaki parce que akoki oya hôtel milaye yangwana akei na été alors azwa kaka raison mususu ya koloba kena na telemelaye na to telemelier pour na non là et comme makamususu on se comprendre mais et ça rendait préparé vous aurez pas temps parce qu'on parle du théâtre vous aurez pas temps il y a journée moi il y a réflexion par rapport il y a autant la théâtre na biso na ba théâtre ba temisusu réflexion pour ça plus na réflexion voyez bah qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le théâtre n'a pas et comme le col on a la journée de besoin international de théâtre est-ce que vous ça la public quoi d'une manière générale tu sais quoi au moni na bato ba sara théâtre libanda et ba ça soutenir makasi parce que faut comment soutenir bon on le moment ba sala et pour ça bato yo ba konzina bango ba soutenir bango et on ba sala spécial il y a c'est une question pour te mona pour ngana toza ana kinto ebelo ba masala te pona mona bato nyoso basala ba théâtre o ba ma famille o ba Nigeria ba kopia ka biso monde tozo eloko na biso to tsango suki ndenge nini to tsango za na assiette pendate pour na to mona na suki ndeni mais théâtre congolaise yango ne sala ke bango ba bima yango sala ke pesa bango ba idée que un jour boki ma famille ba Nigeria kuna pe bandi ko sala c'est ça biso mo on est tellement tous railo comme ça to tchaka na kilote yango wana et puis ba continuer biso baninga ko soutenir biso te si il faut le dire baninga ko soutenir biso te oui ba otalanga ozomona pour et batu batia na kati o baza na kati ANTPC ba ebi osala maramba boye ba kotisaka po to tala pesa ba konja ba soutenir biso te ya solo c'est tant on va que tu baza na kati ANTPC on voit la personne. Papa Massoum, oui, na ba collaborateur na ye. Voilà. Ozomona, ni toza na ministre ya culture na biso azali. Pourquoi pas qu'on ne pas na ye, je sais pas si on va ça là kiango. Qu'on ne pas na ye et loko o ezala organiser ata
Avant, donc, un mois, dès que tu as dit qu'on préparait un mot. À part ça, tu koti. Toi, tu as la personne qui va conduire, balinga ko soutenir, à solo, dans les cambaboy. Ah, tant que bon, mon réponse, et bimi nango, malamouté, wanande turobi, ba soutenir à bisoté. Mais surtout, ça qui a monté. Au monde qui est au Canada. Parlons de la génération, première phase d'Abisso. Parlons de la génération Maman Pati. Vous êtes en génération de théâtre. Dans la génération, bato ba banda liboso na baza. Mais na ya kokuta ba mama jitu yenga. Za ba nini, na kuta basila. Basila Bissal. Sila Bissal, on a écouté déjà ça théâtre. Et pas Papa Elombe. Président Elombe Soukari. Autrement dit Shugi. Bah ouais, il va bien avec Shugi. Écoutez, Basila Bissal, bah ça théâtre. Nakuta Mindondo. Il parti ça qui n'a déjà proto. Mais nakuta ba on basiri na bango wana. Kuta ba mama o ba kufa mama moko boto kenda matanga na ye na évangéliste boye. Évangéliste. To kenda kana matanga na ye. Mama na azaka kata mama ya mama belé. Na kuta ba te belé to kuta ba ya masasi ba sele ba mutakala ba ya chakala na kuta ba Gabriel Bolembo ba bakata. To biso to ya na sima ba ya mama. Parce que ça année ni tant bo fetaka ba anniversaire au monde que on fête anniversaire mais âge botia na âge même sous bozane et correspondre tant sur le il y a des ans venir courir et ça vous avez non insensé que ça la zoba po o kende liboso tant que tu fêtaka ba anniversaire il faut ça la peu bilan à vie au talibana na zala mwana muke na koli bon au talika âge o nan ozwaka puberté au talika 18 ans na yo no bando bandaka âge à 18 ans tu ozo kende au saline na vie au tamboli ndeye nini Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Oui, il faut le dire, oui. Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. C'est que ma baiser ma casse. Mais mutozo kitambula pourquoi? Tokozo kitambula. T'es pas na bongo te na lo kendete. Jésus-Christ revient bientôt dans sens né. Au tali ajo bandaka vie. Ti le lozuni. Et l'autre, yo no comme ça ba anniversaire zo kitambula. Ozo mona keza on a tina mote buzoba ozo bakisa buzoba. Ole ko to bongo manayo. Pour les to la to la mukara le pour okufa. O tseleka na histoire. Histoire parce qu'il faut ça la propre et ça la bien. Parce que cette histoire nous a mabé. Tant ça qui vivant ça qui boy. Ça qui boy, ça qui mabé. Eh. Na que ne muke na côté na parenthèse mo to kenda kuta kokunda noko ya sœur nanga moko ya ndiko nanga moko Nicole Ngomba à Paris. Oh. Mais viens à Zara grâce à ça. Donc à Zara donc mabé. Tant à kufa ki témoignage je vais le passer na kanga pas bon le muté maté. Puis à bon le muté maté tina suka. Donc quelque part mutu azana kokoya na ye. Donc il faut to bon la. Mais quelle est la différence entre génération Oezaki na oye siko ya YouTube basera DVD na basera ya YouTube. La différence est où? La différence c'est ça makasi. Différence c'est ça makasi. YouTube eza o yango ne makambo YouTube nde esika pena tozo bimisa babuzoba na biso pe trop. Linga l'émission na lobaka. Loba o mama nyoso na lobaka. Sans polémique. Sans polémique. Sans voir lien à mutu. Donc na lobaka nde. YouTube eza bien. Yango nde makambo nde tolobi. Mais yango pe buzoba na biso susu. La différence c'est ça makasi. Parce que na CDP surtout bando te kama bien et puis ko liambo bien. Tozaki moi ya kotanga mais YouTube et côté so to comme est belé mo piku mais na ba buzoba na biso. Pour na YouTube to koma ko swa na kuna to koma ko finga na kuna to koma ko lakisa ba bien na biso ba vie privée na biso kuna na kati ya YouTube. Or un artiste a aussi sa vie privée. Oui.
aza la vie privée na ye ok à part mosala na ye ozomona mais biso eza esu bongo te. Pourquoi un artiste akosala émission sans tabou na YouTube? Pourquoi sans tabou? Pourquoi tu vas vite? Non. Eza yango na sens te. Baluka ba vie bongo te. En contraire on se diminuer yo moko ça le savoir. Ça baga côté ça. Ça là ilubunde ya mado Karine ya sala ka koti. Ça là émission de parti melanga comment on sala na site na écoute ça. Maman pesa komba site. Komba site ça ka parti melanga officiel TV. OK, on s'abonne. Parti melanga officiel TV la perle noire mais parti melanga officiel TV. OK, là on s'abonne. Baki ko s'abonner ça va bien. Tout se respecter. Tout ta musala biso théâtre na valeur. Ozomona. Tout respecter bana na biso bandeko na biso parce que loko eleka na YouTube ti avo kufa. Ezala après kufi. Ezaka ka bana na ba ekokuta ngo ba koko na ba ekuta ba koko so ba betra tenten kingani uzobe bimi baleki baye otanga ki bato génération okuta ki na ba ozona bango tangi sino baleki o baye ya basi kana moi de la femme tu avais journée internationale pe ya théâtre to bonisaka déjà la fille ni oyo baleki ni oyo kinaki te so tali on ye malgré ayena sima ensemble ça ni bien et puis il se respecte. Bon na bana bali banga bien bango bana na bien bango bana nanga. OK na bana na yo olobina ta ka basi basi na bana na mti basi toi na chaîne ya mwana mwasi moko boya ya sima sima na biso site na yango place na salle émission Karine Yamado je la salue. Petite sœur propre Cardozo. Je l'aime beaucoup. Apparemment, Cardozo, c'est la fille la plus aimée. La plus aimée. Et sollicitée. Et sollicitée aussi. Voilà. Maman Cardozo, 1000 esprits. Cardozo, d'ailleurs, quand je vois Moukania, Bananga, Nazu Sedi, Nazu Luna. Luna, nana nesusu. Nous sommes aussi en tant que combo sur yete bité yete. Le batanga. En tant que combo, et aussi la princesse Ilustar. Ah, la princesse Ilustar. Aussi Aïda. Aïda. Aussi la Donna. Oui, la Donna aussi. Aussi Dinana. Azaya, elle se respecte. Dinana. Dinana. Naba Mbali. Ndasam sana bien Lianza. Lia. Obike na sabato bike o alobari ezana ba bêtise. Ba kombone moko kaka chacha wana funda ne pas ko asaka comédie mais tellement ezala ki bon mongo ezala ki mongo na kati mais il n'y a rien de grave. Asala musana bien Lianza Ronen Kosi asala musana bien na Papa Mandosi asala musana kitoko. Après on sait que ça qui tombe un peu sur la réputation bien na YouTube. Na YouTube na ni susu. Ba o mari. Oui. Basé belé ba tonton P Pierrot. Papa Serge Mwembo. Papa Richard Mukoko. Merci maman. Oui. Merci basé belé. C'est bon ton côté si qu'on a deuxième partie na biso eza partie dilemme. Partie dilemme tout ça ka des choix. Parce qu'il faut pour nous tout le monde quand dilemme c'est difficile à choisir mais aux droit pour na ka moko. Dans un choix. On a choisi OK. Otala Rabango. Oui. Basala musala EPC Pelisara yo. Oui. Ce que aujourd'hui maman loko la musika na Marie-Jeanne na bango balo pour na moko. Wow. Eh, moi non. O tshaka devait une fête accomplie. Kasi dilemme. Bon nous sommes linga bango mingi mais te merci so mutu moko. Sinon yo au moins qui était sur qui kuna. Bon mais bon décevoir na bango yo te mais ye penane a pesa kolega muninga. Musika. Merci. Tozui Lianza. Tozui Lianza na mukwata. Napona. Le choix est clair hein.
nalinga bango nyonso mela mpona lianza. Ok. Tozwi président Charlie vit de loin na président Ladi Esobe. Et Charlie vit de loin. Yeah. Elimbisa mpona kikamba moko nalinga bango nyonso mais Charlie vit de loin. Tozwi papa Ibutu na papa Bossé. Ibutu. Na Lukasusu jeune moko tozwi Pierrot Ndombasi et président Bobo Manuka. Pierrot Ndombasi. Oui. Bon. La toute dernière question papa. Mais nalinga bango nyonso. Oui. Tozwi Cardozo mille esprit na Karen Yamado. Nalinga bango nyonso Oh, Monica, il oh, Monica, pesa, il y a pesa. Tu vas nous entendre. Oui. Tu as Jorvi Mian, le président Jorvi, je vous sais là où vous êtes. À Pesaka. À Pesaka. Oui. Tu as président Faché Kalombo. Kusa. Moyenne. Oui. Tu as président Adaï Lunga, non, tant que président. À Pesaka. À Pesaka. Voilà. Tu as Barcelone. Elle aussi. À Pesaka. Oui. Tu as nous sommes à Pesaka. Nous avons une jeune fille, tu as Moukania. Ah, à Piaka. À Piaka. À Pesaka, oui. Tu as la Donna. Bon. Pour la Donna, en tout cas. Oui. Arrête de décoratrice, en fait. Selon eux. Bon, après ça, on a battu, mais selon moi, Kusa. Voilà. Bongo. Pour toi qui nous cité, tu as jeune, moi, non, papa. Nous papa. Ok, nous avons papa posé. Papa Blaise. Blaise Nan. Hein? Blaise Lucano. Il joue très bien. Très bien. Oui. Ok. Merci de cette partie. La partie de la Revue des Stars. Balandi. Tala moi no marambazo lukilangai. Bon, ils ont une mission. Tu peux la partie Revue des Stars. Revue des Stars, tu as photo moi ya star moko to beta ma solo ya Binyami Bali. Oui. On peut ça biso. Blanc moto fa 3 na Revue des Stars, tu as 3 chiffres mo 1 mo 2 mo 3 so pour na moko. Oui. Chiffre oyo pour na so bi photo na ye, tu beti ma solo relation na yo na ye. Oui. On peut numéro combien? Numéro Donne-moi 1, 2, 3 pour mon corps. 2. Numéro 2. Gloire moto fa 3 dans la réalisation, pesa biso photo ya mutu yango. Nzambe sunga. Ils sont libres, ils ont une mission. Oui. Papa Blaise. Papa Blaise Lucano. Caris, na kima marambo, Papa Blaise Lucano, il acteur comédien. Papa Blaise Lucano, il papa ya bana. Donc papa ya moi na alegria. Ok. Oui. Et c'est maman? Oui. Il y a une bonne relation avec ça. Très bien. Très bien. Relation extrêmement bien. Ok. Toboïté maramouizan a raté la vie. Mais pour le moment, ça va. Ça va, oui. Papa Blaise, là, l'on
au fond de ton cœur, ça papa Blaise, parce que c'est mon papa. Oui. Un chose peut être évité, c'est mon papa. Ok. Et ça fait mon papa, oyo, c'est tout travail naïe, un scénario, comme ça. Donc, bien. Donc, moi, ça, moi, c'est un papa, la tête qui fonctionne. Oui. Et, respect, on a beaucoup de respect pour papa, on a été. Non, on a dit, nous, nous, na kati ya motema na yo penake non oyebisa papa na émission mwana ye. Oui, eloko nakoloba na papa Blaise, tout d'abord oh mwana yo quand vouloir y était l'émission c'est normal donc ce qui question ye a autour parce que eza normal et az autres na maman eza vrai et na ninga ibisa ka boye aza papa azalaka na motema na zara nango. Je sais qu'il y a un peu moins capricieux mais azalaka papa waza papa ya bana ebele donc motema na zara nango azala nango ka mpona bana nyonso alinga bana nyonso nde alingaka alegria donc eyasa mosala na ye na kimia alanda ba n'importe quoi te parce que aza mutu oyo aza leloko ya nzambe. Je sais que monde na biso eza na ba problème ebele mais azala kaka motema munene ya sambelaka trop mingi nzambe akosala ye ndenge ye alingaka ye moko azala. Donc c'est ça. Merci maman. Eloko nini o lelo yo ko ba kina bénéficier na théâtre à part relation. Tout bien mis dans la relation, tout le monde est là par relation. Parce que relation c'est une ça on va ça bénéfice moi ma kasi auto ça non parce que la relation est une bonne bénédiction on nous appelle ça biso dans zela bateau la relation. Parce que à part nini susu. Oh merci beaucoup. Et là on a bénéficié na théâtre o e markanga makasi o na zana ngotile no esprit e ko lo ngwa répéter. Et na profité na occasion ngo la opesa ba kinyo surtout merci ou ba participer ka ngai et là on a gagné na théâtre te ka na kunda mama na nga o kutara ba famille boye eza pasi na sala théâtre te mais na bindi mama na nga linga kunda mati po toza na famille mais nzambe a salité toza na mutu moko tokotele mutema à part ye moko Yesu Masia parce que bato na mutu azana coin na ye mais Seigneur salenga grâce nande na kota monde théâtre donc en bref relation on a zona théâtre ya on te kuna mama nanga oui tozo nka wana ezaka normal il faut pena loba parce que sa relation même si nga kunda mama na ngati do basoutenir nga makasi to mama na nga akufaka ba code et ya ebeli donc tina kunda mama na nga na honneur na théâtre mais tout on a ndambo to me se reciter bon couple les réveils zali ça oui yebo ça na travailler sur les réveils te ça couple mo na mpete bon pour nous les réveils yebo no lienza te les réveils mutabenga ninga na les réveils te bo lienza benga na ngai les lienza ba président na bango mama Marilène ta a longula bango président na bango mama Marilène oh président na bango kasi oh bon ya za président tout oh azale président nanga nous le président na bango mtelonga la roi ya za ba bosangisa ke loko te na lobi on ndenge za président na bango mutu abenga na ka bango expliquez nous clair no de son non non c'est nous clair ndeni pour nous le président na bango donc faut pas que ma président c'est mutu abenga na kai peut-être que ça piali nalinga polémique te Caris bon c'est la polémique maman bato bani bina polémique nalinga polémique donc on ça maman théâtre je viens international du théâtre donc président na bina président na bango na sens que mama Marlène azalaka président na bango na ngapi ba série wana
Si on a qui n'a pas na bango na côté na bango do président na bango mutu abenganaka bango amona que ça ne va pas na makamso elika na siewana monika bana peso ba ko mutu makasi mama pe alembi arebite bokende akendaka ona côté était poani na côté la président na makamso ça na CCC wana ona ko lo bango pe awate tout comme pe na côté li pété ni pas benganaka bana ko pa explication te asu pe kanda cheli boso ale abengani bana. C'est une maman pasteur en fait. Oh, maman pasteur aza mutu. Azu sika nzambe te. Ana e mutu azaka na babiloko mo bo esala ke elakisaka aza mutu. Soyo lo mapa. Na longa na ngane lo mo te nini te. Mais na mona kaka moma na nga ekoki ke na longa na longa na nga. Nebi. Ton groupe les réveil. Ton zalaka. On va président Kiro. Wana évangéliste. Évangéliste, voilà. Pardon. On a président Kiro. Pour le président Kiro, après quelques jours, quelques années, je peux dire aussi c'était des mois, bon ça là, groupe le réveil. Le réveil. Mais bon ça là quand on bon mais maintenant nous sommes président qui ça choque. Tout ça là idée à maman. Si quoi qui on a zaï na. Hein? Nani nga ko toucher ba weite qui on a zaï ki na mo santo. Obiso ki razara na Kinshasa en tout cas li kamona ndo liba na ba émission nyonso po ba mona biso to tikala ka ndi to zara ba satana ki wonde mutazaka nzambe azaka musantu évangéliste te yim tasala te yim tasimba ngote mutasimba ka évangéliste notre pasteur la porte Jean Robert Ngondo o apesa mobali ya maman Marielle o apesa groupe évangéliste abi boza ba évangéliste boza évangéliste c'est notre pasteur Jean Robert Ngondo Lontumba Ezekiel. Ok. Il y a 4 ans na biso. Kiro abanda ko jouer des rôles ya pasteur. Ba le coup na papa na biso azaki na ba occupation pe bilabité, yo zala na zala en cadre spirituel. Mais makamunyo sto ngam nazo coordonner. Et moi que après départ na ye groupe. Après départ na groupe ekufa répéter po ye moko nanu ndenge za atanga zaka na bomo ya sala ka groupe. Mais batu boye ba ngote. Oh. Mais oui, asaka groupe donc soka zala ka mais groupe évangéliste pe ngai kabwana. Muto nga na kufa na nzambe polémique na ba wey. Nazo la vérité, pour photo le bara vérité. Oui, c'est la vérité. O mona. Mutu a ebi vérité ya évangéliste ndenga na zabu mutu msuta ya obeto rango. Kanga moko. Po nazali mwana évangéliste bana libandeli tina suka tinte to koma ba niveau o. Donc na ebi ma évangéliste. Donc ki o makambo azaka na ye mutu. Oyo kina koloba kwa mutu nso te azaka ayaka homme ordinaire te. Wa ko zanga mabete. O mona. Yenda na sala ka trouble. Tozo répéter l'évangéliste kuna pe azo répéter bakenda ko kanga e ko kanga ozoyoka do azali mo santu te donc on a venu au lomoli et lo kana so abino to ko liwa ya président ki bobino bomona ka te liwa ya président Kiro biso nyo sto perdra mutu OK soka zaka lelo me évangéliste pe kabwana nango tina so baka vérité Caris. Non, la vérité, moi, nangai. En tout cas, balandi bo limbisa reza ka vérité. OK. Batu o bazaka na poto so otuni okutana Gabi Kiwaka. Otunye ya yeso makambo na zoloba. Otikena okutana Nicole Ngomba na Paris. Akoyo Sabino makamba pasteur ki kutu Nicole Ngomba mutakenda ko kanga pasteur ki okutana na répétition. Biso to yebite. Monta bino de coup d'état. A monta de biso coup d'état. Ali tant suko groupe Panzani. Tant groupe, tant ya kufi. Tant ya kufi. Mutu na mutamole kete. Nga koto. Na moni a ese simba teta. Omoni mama groupe zaka makambo la. Kasi ko kabona. Yango po kabona mama Marie. Te. Sans polémique. Son na yebishi yoka. Son a émission lelo son ata lobby na biki na kende répétition il y a les réveils muta binga na sate kaso ok non c'est un pardon alim c'est pas ma pasteur oh bon pardon pour muta senga pardon za problème c'est pas ok non c'est un pardon alim c'est yo ye asala nga eloko tenga pe na sala eloko te na mona kaka ke te moma na ngai ko kina longo na longo na nga se sentait que comme maman makasi rose il faut mais na sape maman makasi te rose non maman mais oza na kata groupe ya mutu te na sa maman makasi Mama makasi na koko. Oui na yebi. Tala nga mwana. Siko. Te pe rosa no pe na mutu pe azali kono take ma président ça peut aller.
Et ça, elle aura aucune entreprise, mon petit DG, moi, qui était à Gênes. Attaque tout moi, on a boti. De aux abons, sur le binanga que maman est là qui est zanda qu'on a un pixote. Pour me dire responsable, il casse. Bon, Marale n'a aucun maman bimba, c'est ça qui est bien, maman. Non, âge n'a commis on a papa expérience, il y a combo, il y a tout. La senga est l'autre côté, dans le bel côté. Oui, la pelle et l'autre côté. Maman, pasteur, c'est ma cambouté. Ah, ça là, est l'autre. Non, c'est la cambouté. L'autre côté, mais il y a un mon peu boîte, l'autre ça me fait. C'est un long pour le loco. Beaucoup de dans la film. Attends, qu'on a ça les locaux en balandi. Na lo bango pe en internet té. Na kutani na ye. Ponga na fronta kabatu. Nga lo bakata mtalukeli nga likambu. Onde basala mamba internet wana. Nga na okekuna te na confronter au phare à phare. Nga na sila na openi. Era tena ke internet té. Pona katoto ke si na kuna caméra ezalate ni ne ezalate. Merci maman, tu la dernière partie monsieur vrai ou faux. Aussi ça, nous avons les 3 questions. Rubrique vrai ou faux, blanc ou moto fa 3, puis ça la dernière rubrique pour que aussi ça émission vrai ou faux? Répondez pas vrai ou faux. Et maman Pati Milanga azaki cause ya kolungwa ya bato belé na kati groupe Les Réveils. Faux. Vrai ou faux? Maman Pati Milanga Maman Pati Milanga. Vrai ou faux? Maman Pati Milanga. Bangate. Vrai ou faux? Maman Pati Milanga. Asepelate ninge. Non, comme ma vie. Vrai ou faux? Maman Pati Milanga. Asepelate. Na ba nouvelle réécrite au bayaki na groupe Les Réveils en Longa. Faux. Vrai ou faux, la toute dernière question. Maman Pati Milanga. Vrai ou faux, Maman Pati Milanga. Basolo la kate na Maman Gabi Bolembo. Wa master la rat. To solate. To solaka. Faux. Mais moi, nous montrons les cailloux, je suis la mère, nous avons la cara, papa, nous sommes tomba, boum, bongo. T'es. Bolembo, c'est ma soeur. Ok. Oui. Et je l'aime. On a quoi sa polémique? Na beti au bout. Ma dédicace de sorte que tout aussi ça pour la journée internationale du théâtre parce que c'est qui objet à émission à Bissou à Lilo sujet de base c'est qui organisation il y a journée internationale du théâtre dans Mboka na Bissou RDC dernière phrase na yo ezali pour l'émission de Lilo dernière phrase nanga dernier mot nanga ezaka bossa bonner massivement na Yamado TV et sans oublier qu'on s'abonne à Pati Milanga officiel TV. Donc on est là pour la bino et émission oyo bolandango eza vraiment malamu mingi beau soutenir et kozala bien makasi. Pour la journée la biso le 27 mars dans le bakaka ke baya toya ebele baya toya ebele jour wango na kanisa tokutana place bati wana na yebi soute de balobi so bati so kota Belleville so pe wapi na yebite nga lokola le 27 wana naza na mariage au cameraman mo pe so obala Koé Michel au ba naza organisatrice ya libalango donc naza likolo mais j'espère elle est bien mais na sepelaka un jour ezapé kolia ko melate to kansaka pe ba o ba kufa pe ba kenda donc c'est important ata ba kufa mikolo te ba la paix journaux que ça la paix bateau ba kufa kala papa ebale banani papa inga banani maman mon pépé ba famille na bango maman ndita azati azana na bon moy journal bo sali loko mo boke ta maman ndita bo pesi ata moi cotisation et ça la bien ka ko kende kuna mitendi bo lie bo semba short bo lie bo meli bon na habité bon tout à la longue dédicace on appelle si bato nyonso ya Karine Yamado TV
Ba gros bisous, tolinga binomi ngana linga binomi pour botala penga, depuis botala rapé Yamado. Na pesi Blandine Komambote, Brigitte Mbanza Mbote, Claudine Lady Mbote, Odette de Salé, maman Adèle Idi, na bo santé maman Marie-Jo, moté Maya, papa Lipordo Abeba, donc coupe Abeba et na bo santé Nicole Ngoma et mobile naye, Kela yanga na mwana bango Messi. Kela plutôt na mwana bango Messi. Merci beaucoup. Merci, là c'était mon maman chérie que j'aime tellement bien. Il y a une émission Nyoso Makambu par rapport à la journée internationale du théâtre. Nous avons une organisation qui pour la journée et puis expliquer tout. Il faut aussi au préparer ma question, il pas à maman, il faut poser des questions sur les gars pas gêne. Il y a un savoir faire et ça va tellement bien. Ce que mon émission, comme l'équipe de la bande, ça marche dans le super paiement. Et pourquoi pas à Karine Yamado, passer du chaîne, à Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Moto Fa3, mon moto de moi. Mon témoin de tous les temps, pourquoi pas moi, j'étais là pour vous présenter cette belle émission. Vous abonnez massivement à la Grania Mado. Babylon a bien, film qui toko. Apprenez bien ça. Et puis vous abonnez aussi massivement à la partie Mélanga officiel TV. Babylon a bien payé beaucoup Takuna. Et puis sans oublier, Venanga Moro et Kati, partenaire officiel. Il y a Caresse dit sur Moto Azuma Kambo. Il y a Caresse dit sur Mikolo Oyo. Graciani Kilane, c'est international, maître Judoka, montant sa respect, sa valeur. Il y a Julio du Bandé Mboka, a organisé 4 millions sur la RDC, la province, organisé la cahier. Babiloko ana caresse du social qui est comme à calamité. Et puis on a bossé Michel Lenfou le grand saoudien, motomoko bien. Michel Lenfou le grand saoudien, le boko mobima. On a bino to kutali na mokoloko ya bye bye.